Pourquoi tu vas faire un grand chanteur il y a tous les temps? C'est parce que Fergola a yemba et longo na ba taboulé, ba pepe calé, ba madilu, na nzembo ya franc congolais. A yemba na bango a tia voix na ye. Ba papa wembe sika moko, na ba kin qui se termine sika moko. Et au-delà de ça, en 2010, tango albo, tango beta qui concert à Lipanda, tout le monde a sepé là qui pèse à concert aux mythique tilelo sur l'andia nous avons le wasika. Fergola ayemba qui va grave on a tout à interpréter qui bango moto na style na ya interpréter qui yango. Et c'est ça la grandeur de Fergola. Tant que le Fergola c'est un grand chanteur to Mikomi Sarati. C'est parce qu'on a vu ce que lui il a fait. Au lieu de Fergola salle la musique congolaise n'est tout bien grand. Et papa me va couronner déjà les petites personnes deviendra grand. Tout au début ça qui a 17 ans. Azo poussa. Alors les lobo ya ko linga bo falsifier histoire te bolo bakino fali ale ki fere. Mais fali moi ale ki fere ne lo nini. To mona na ko tuté me ba science vocale na ye azo kokate. Tala no ngai. Ya ka toto ndali puta na mabele to la. Papa Melino komi singa ere ya kofula nga na dinaside. Ngana zolela biloko ya nzoto na ngai. Omoni nenga na yembi na sa chanteur te. Mais na voix na yembi ka simple na bundité na style ba juste na sauter non. Mais ceux qui na ki na école ya Fergola la ina ya Fergola. Na école ya musique ya Fergola na ko peut chanter avec facilité parce que na zo yemba na mo voix na nga mabeo na zo yemba na facilité na zo bunda te. Alors sous sur formation yemba et pas Fergola. Na ko danger. Alors botika ko sa bato botika ko sa congolais. Et modogo barambo déjà a validé Ferry parce que yonan oboya Ferry. Yonan oboya Ferry. Fergola grand ya osakanate. Et apparemment bando validé Fergola le luté. Et bandaki na ba papa wemba. Ba ve madilu. Les preuves aneki papa Lutumba commis vraiment nzembo. Fergola na kati album na ye. Les seuls jeunes où papa na Lutumba Simaro à côté na album na ye. Ayembele zemba chetemba. Et bah yembe ensemble. Fergola poser voix via petite guitare. Et la musique congolaise a voix na guitare na mbonda. Et c'est ça musique congolaise. Ce qu'on joue le plus bototine. Le plus bototine, le plus c'était belebelo que aux grands chanteurs congolais. Les plus vanés qui aux chanteurs aux artistes complètes. Aux incomplet parce que voix n'a pas utilisé en côté. Tout le monde qui retourne à Fergola na concert na répétition. À ça les concerts, à ça les répétitions concert. A bini a yembi. A regret bato pe ba yeko sama ba test na bango to monde ba bundi na oyemba to monde vraiment ba chéri ba jope ba yembi ba répéter ba yeko meka koluka polo me ba yembi faire que bango espace to beta ka rythme ka moko rythme ya bizorbi to betango mais oyemba banzema na le kola rythme ya bizorbi. C'est comme ça les chanteurs azala zo former bato ba biloko talent na eloko ka moko botika base moko mais rythme moko wana lelo to répéter na banzembo noso likolo nango. C'est comme ça nde ba kino moto za grand za formateur za meilleur mais bango to mona ka répétition na bango te so ba répéter wapi to yibite eko lia bino temps pour beaucoup malwa biso ba gaulois eko zo bino temps pour beaucoup malwa Fergola a forma ka bato baza propre danger na oyemba ezo bino temps tozana bana lo ba fils à métier dans les États-Unis azo yemba bien. Album PDG en a bimi déjà ceux qui ouvriers ceux qui ouverture bimi déjà. Alors yozo zelani depuis okinda kuna koyemba balakisi oyemba te mais kotia choko ko parola choko nde balakisi oyemba na koteka tacle biso ba gaulois masula oyemba vandi ngana zolela biloko ya nzoto na ngai opesi yango epa ya nani yaka toto ndali puta na mabele to la. Bolingo no ekomi singa ere ya gola. Ngana zo sepela pona sorti ya dinaside. Ngana zo sepela pona kutani na baga chanteur. To sepela parce que baga chanteur bati ba vona na dinaside. Eza confrérie moko yo. Soza goloa te mawa. Soza goloa te